Mbote na ba danditua réflexion mbote na bino. C'est pour mutsaku parce que mikolo na penza na tante ya ko pesa ba biyano na ba vidéo mingi ba mutuna mingi ba tunaki nazali mo occupé donc lelo ko dota na so sala ngo butu awa na lina luba na bino boye na pesa biyano liboso na banda na biyano ya papa Carlos oya tunaki bambote na papa Carlos kote zali wa tunaki na mutazuli o visa na mutu asumbeli yo ticket soki nani asali ya mutuya koleka na bango mibale. Bon nga koloba boye na bango mibale basali ezaka eloka mutuya na ticket na visa ezaka eloka mutuya ndenge to bana kikongo kokongazi kokokula ozana bloka obwaka te nazana argent nazana obwaka nini nyeso balizana valeur ozana loka obwaka te omona dans un loka obwaka te nyeso mibale ezali important. Alors tam susu batu ba banini kete a visa za ka share tam so mutabimisi lo visa yimta sali please bongo na opesa nanu eloko moko bongo soki mutabimisi lo visa par exemple azana tutaka $200,000 na banki soki abimisi lo visa 4,000 na mutu oyo asumbeli yo ticket azaka ka tam susu na 2,500 na banki o azata msuka na 2,000 alongoli 1,000 na ye o tamsu azaka na 1,500 alongoli 1,000 atikalika na 500 paso mbilo ticket yimo katika na 500 sali sacrifice penda ngana tikila na hapa na mbongo mke na sombila na mutu wana ticket kwa ya na mutu o aza na 200,000 bimisilo visa so na sali please ngana sali please. Alors na nyoso mibale ba mibale basali kaka nga pa nanga mutu za la kabeli nga ini livre na biso 1 euro na sepela kaka parce que kabeli nga yuti na bonne volonté na mutu soka sombeli yo na mutu asaleli yo boy donc ba mibale papa basali kaka donc yana nanga penzanga nde na bule yango yango na mutu asali koleka mutu azate ba mibale basali wana asali tam sasa kina mbongo please wana asali pe tam sumuke tam supasa kina mbongo muke alonga na kina nguna ndengwana matondo na eko pesa ya no mususu na makambo o na mona ki liniere kambula tunaki ya makambo ya musinzo na makambo ya ko botula mutu mwasi est-ce que ba botula ka mutu mwasi to mwasi moka chanjaka relation sabeta moninga ni musinzo to mobali moka ndima ka changer relation kondima ko changer relation ngo limere kisani soki tozana mo musinzo tozana mo ko botola elinko lobaki makambo wana existaka soki existaka te tongaki ko loba yango pete. Alors nyoso mibale ezaka ka ndenge moko mutu mususu ako préférer ye moko alors bakenga mona ndima ina kende mais mutu so batenga na botola mwasi o babotola mwasi donc mutu na mutu akomoni la na marque na ye ya moni ki problem misali bakombo wana alors mwasi pe o ba beta moninga mosinzo esa peka ka ki kombo na mosinzo existaka elinko loba boye mutu msoko mona ngoki mwasi moka ndima ki mobali moka ndima ja changer relation na ye muso baka ati babeti musinzo pana ngai eza na de ndenge mutu akozula makambo wana mo musinzo ezalaka moko botola pe ezalaka. Alors eza ça dépend ya moko na moko ndenge alinga moni la makambo ngo botola batiki musinzo ezalaka te te batepeke o ko botola ezalaka te nyoso mibale ezalaka mona soki eza ko existe ngo bake likambo wana ezalaka. Alors moi mobali oyo baya ko botola ke mwasi eza na ndenge na kopesa yano nango eza na ndenge mutu na mutu akojuge yango ndenge ya kosala analyse na ye bato so babaki babotola ke mwasi bato so babaki te mwasi akendaki na volonté na ye
na basi oyo babeta baninga na bango mosinzo eza pe na ndenge moko na moko akojuge makambo na ye mutu mosusu baki te mwasi moko ye mobali moko alinga changer relation na ye basuba ba te wana mpenza beti moninga mosinzo nga mpo na ngai mutu na mutu ndenge akojuge lango eza bongo parce que bamo wana existaka nake na mutu nano ya mibale oyo ke nani atiaka pe na mboka soki ezali leta to ezali bapriere biso tosambelaka lumière eske nzambe akolongwa na likolo oyo nzambe akolongwa kuna likolo nga kuna ndima te nzambe azaka na likolo nzambe aya kotia kimia na mboka na ndenge na mboka na bino eske bamakambo esalaka na baminduki boza nango basoda bili botiaka eske nzambe mdatiaka bango eske makambo ya kotia kimia na mboka etali nzambe na nini etali nzambe na nini oyo tokende koprepa nzambe atia kimia na mboka nini yango beti botangelanga na mboka nini oyo ezwa kimia na kosambela bamboka wana tomona yango kaka na bible na physique bo ezalaka te bamboka wana ezalaka tomona yango kaka na bible oyo te bosambela na bino kaka bango bakokoya na boye ezalaka te eza na mboka moko te ezala kutu bamboka bino ozobenga ke peuple de Dieu Israël asimbaka minduki mpona pe ya mboka na ye da bato nyonso baza na sécurité ya mboka mpona nini basombaka minduki mpona nini mpona kogatia sécurité na mboka donc ngo baki makambo wana rien à voir kuna makambo ya nzambe tia makambo ya nzambe musika makambo ya kotia sécurité na mboka rien à voir na makambo ya nzambe rien à voir na makambo oyo bato basambelaka ya mtu tiaka kimia na mboka ekotia kimia ndenge na sens nini ozomona ndenge donc ndete kwana parce que makosa ntena avec contre uma koisa ntena avec contre donc nazomona mpe pa ezo ye kutu kobala na te pa ye kobala na kutu kobala na ndenge nini donc kimia na mboka donc wana ba prière mboka nini yango oyo se kango mana ba prière na mokili oyo mboka nini botangelanga ta moko ezati bamboka imaginaire oyo biso to imaginaka bamboka imaginaire oyo ezalaka na kati ya balivre bango nde mutu bazwaka kimia na losambo soki lokoni bamboka wana oyo ezalaka bakoma soki wapi yango wana kaka mutu mboka moko te na mokili awa kimia ezalaka mpona kosambela luvunu so bayesi bino ndenge eza luvunu donc makambo ya kosambela na makambo ya kotia kimia na mboka pe rien à voir na nzambe wana eza makambo na biso bata mokili tokoma kosangisa makambo oyo eza nango rien à voir na nzambe bokoti komba nzambe na kati makambo eza ya nzambe boyebi kutu te bokotisa komba nzambe te donc bato bakoma au contraire upside down na tokoma mutu na se makolo likolo makambo oyo bokotisa nzambe te oyo te nzambe makambo bokotisa nzambe oyo nzambe te siko makambo ya sécurité ya mboka makambo kotia kimia na mboka donc nzambe ekosani na kati wana na gouvernement na bino ndeni mofetila bino kimia fosoba minduki oluka moyen ya sécurité mpona nini mpona kotia kimia kosécurize mboka na bino omona da bamboka yokansi neti na baafrike bazomona biso mponi parce que toza na minduki makasi te so tozalaki na minduki nukansi Amérique to France to Angleterre ya kuna aoya te po parce que aliki soki bameki biso mpe tokobeta alors baminduki to nesama mpona kokotia kimia mpe na mboka bato bon j'espère que na répondre bamituna na bino alors matondo mingi mpenza matondo bozala bien